Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Pas qu'on a même là pour la direction à Chouapa. Il m'a besoin de la carte. On a 3 grandes journées ma bonne de lier ma casse. Il est sur mon cambo de l'obara. Bango la qui s'y biso la Jésus. Fimou la fimou. Bino botara nenga batba osambela. 3 grandes journées à sanctification. Oye banda qui les 2. Tout ça déjà les débuts sur mon cambo. Les 3, les 4 ne tropanzana. Les 4 ne tropanzana dimanche. Oyo motambu ici a Rosali Bosso la biso pour la côte ya biso sango malamu bino bota kaka biso moka mboka to za département ya ba chrétien to yepa to sali mosala ezaka bango te balela ko simba ba ninyo na ba ninyo yo biso to simba Yesu bozo mona ndenge bato baza ko sambela ndenge ko sakala te le sambo za ko lengaka yaka papier fo pusa to kendaka Poussa Yaka. Ils ne sortent de vol, c'est ça. Si on en voit un peu, avec un petit travail, il demande l'argent. Dans l'église. L'église fait tout pour mais pendant que ça est là, l'église vous savez pour faire un petit travail pour l'église, vous exigez qu'on vous paie. Que je souffre. Je dois avoir quelque chose dans ma poche pour bien travailler. L'homme fort. Vous ne voyez pas les autres. Vous voyez Dieu. Si je vous le donne, l'autre jour je manquerai aussi. Si je manque, je deviens méchant. Est-ce que moi je vais recevoir quelqu'un pour bénir? Je ne saurais pas. Mais Dieu ne dort pas. Il est partout. C'est lui qui se réunit. Qui a plus de travail? Ne cherchez pas avoir le bénéfice sur ça. Terrible. Dans sa propre poche, il a mis les tramontina. Si vous voyez l'argent qu'il fait, si les parents sont comme ça, c'est comme s'il y a des choses, il y a des mille, de 5 000 ici. Les touchables ne touchent pas là-bas. C'est là où on là, il y a des dîners. Il commence à dire pas d'argent. Comment on essaie toujours d'argent? Il y a l'autre qui est le voleur des voleurs. Son argent, on le compte. Je suis entré dans l'église. Parce qu'il y a des problèmes qui doivent. Mais dans tout cela, je me dis, il n'y a pas de bénédiction. C'est pas le vol. Zéro. Dieu dit que la malédiction repose. Il va maudire tes bénédictions. C'est que vous
vous recevez facilement, ça deviendra mauvais pour vous. Même si vous allez vous purifier. Nous sommes venus nous purifier. Nous sommes venus pour que Dieu nous donne et Dieu nous ouvre les bonnes choses. Mais comment demandez-vous nous la clé? Il y a quelqu'un qui dit, je vends seulement les arachides, je reçois seulement 10 000 francs. Depuis que tu as commencé, tu ne reçois que $300. J'ai $300 aussi, mon dit. Je vous dis aujourd'hui, si vous voulez être béni, que puisse ôter la malédiction qui repose sur vous. Votre dîme va où? Vous allez laisser seulement. Nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Non, c'est pour tout le monde. Il faut être un homme peut-il voler Dieu? C'est une question qui vous est destinée. L'homme peut-il voler Dieu? Mais pourquoi est-ce que vous volez? Pourquoi est-ce que vous volez? Vous êtes appelé voleur par la dîme. Dans la malédiction. Vous qui êtes voleur, ne volez plus Dieu. Si vous voulez être béni, le fait d'être béni, Dieu dit écoutez bien, ça c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Si vous allez mettre les gens de peuple aujourd'hui, si vous allez les promesses aujourd'hui, ne volez plus la dîme. Si vous recevez $100, donnez $10 comme dîme à l'éternel Dieu. Gardez 1000 francs. Tous les jours que vous serez bénis. Si aujourd'hui Dieu vous bénit avec 20 000, vous prenez d'abord l'enveloppe, 2 000 vous mettez. Vous dormez, vous réveillez. On vous donne comme un cadeau. Vous ne savez pas. On vous donne c'est tout le monde à bénédiction. Vous recevez 50 000. Partagez-vous les paroles, partagez dans leur poche. 5 000 de Dieu a dit. Si arrive à la maison, il va vite. Son enveloppe, il met sa dîme là-dedans. Les mamans de mère. Si elles font bénéfice de 10 000, dans le bénéfice qu'elle réalise, elle enlève la dîme. Si le bénéfice est 10 000 francs, elle enlève 1 000 francs pour la dîme. Il va le serviteur de Dieu, je suis. Vous ne donnez pas au serviteur. Il va ouvrir les cieux. Faites-les, le ciel s'ouvre. Même si vous allez vous sortir, le 3 jours de ce vous êtes voleurs devant Dieu. Comment l'éternel? Moi je jure que je ne volerai plus l'éternel. Qui va jurer aujourd'hui? 1 000
Et Dieu bénisse tout un chacun. Ndela koloba tozo solana pasteur provincial la ville de Kinshasa ya église fait pas comme Nzambe malamu auto et bien les maires ya église de réveil ya biso ya Congo topé Afrique. Bonjour pasteur. Bonjour. Tout le monde vient milulu minene au organisé na habité milulu ango ezapo par rapport ya nini au organisé. Bon molulu munene oyo to organiser ango na Nzambe na vision ya motambu si munene ya lingomba ye représentant légal. Nzambe kosolola kati na ye pona kobenga bana nyonso ya église fait pas dans le monde. Tozala 3 jours liboso na Nzambe pona komipetola pe Nzambe apesa biso clé ya évangélisation ekende liboso efungwa malisusu pe clé ya social misala ya bana na Nzambe nyonso baaktivité na bango efungwa mape pambolama pe ya développement ezala na église na bomo ya batu Nzambe na lola sima na ye kopetola biso
apambola misala na biso nde molulu munene oyo nzambe asololi kati na motambwisi po ete bana na fepa ko na église mobimba na monde tozala liboso na nzambe pendant 3 jours. N'habite message ni clair ko pesa bandeko ba Orlando sikoyo à travers le monde na site na biso bomoko ya mboka n'habite message ni ko pesa bandeko balandio na minute oyo se bali ba rejoindre bino et puis opesi ba coordonner nyosu oyo ko ya biso église pe pa konza mbala musuki baza posa rejoindre bino. Bon, message o na kopesa epai na bana na nzambe nyonso na église fepa dans le monde esika bazolanda biso oyo eza appel nzambe abiangi biso mwana na nzambe moko arate te ozala na Europe ozala na Asie ozala na Afrique ozala même awa na Congo ozala mobali lokola mwasi mukolo lokola mwana muke ozala pasteur diacre choriste fidèle moko azanga te po ete nzambe aza na plan na ye kitoko likolo na biso ndenge abiangi biso po ete tomibulisa tolongola mabe nyonso ekangaki bomo na biso mpe nsima nzambe ye moko apesa biso clé ya bénédiction na nzela ya évangile na social mpe na développement na kosenga message oyo epa na bana na nzambe nyonso ata ozalaki na mosala ata ozalaki maladi na ndako kota kati na priere oyo nzambe na représentant légal papa na biso erego akovisite yo mpe akosalela yo makambo na kokamwa présence na moko est très nécessaire pour tout le monde habiter mon Nzambe. Merci. Merci pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Si à tous na bureau ya fait pas compte mais malamu ou eza ba bureau ou eta musaka fait pas compte mais malamu ou eza à travers le monde en tous na bureau na ngotoko mais quand poser ma question sur milulu auto kokuta awa 3 grandes journées de prière auto kuti awa ya journée de sanctification bato baza mieux placé pour repérer biso ba réponse na ba question na biso bazali awa sans plus tarder na retour na e mbote pasteur mbote papa on s'est présenté et puis to évoluer comme nanga pasteur Roger Kapaya naza secrétaire na cabinet ya mutambu isimunene na Lingomba fait pas dans le monde Papa Roger to moni milulu makasi eza awa ya fait pas kon nzambe malamu na ebité milulu ngo bo organiser ki ngo par rapport ya nini ezande vision ndenge nzambe azali kosolola na mutambu isi nde azali ko relayer yango epai na biso ba peuple de Dieu pote toko kolanda nzela wana emoniseli wana vision wana oyo nzambe atie epai na mutambu isi nde par rapport na bomo ina batu nde nzambe asololi na mutambu isi asolola na biso likolo na sanctification po mokili ebebi kozonga na Yesu Kristo ebelemi esengeli na bato bamilengela bamipetola mpona te na koyamba mwana na mokonzi oyo azali koya bamilulu oyo papa eza organisé kaka awa na direction ou bien ezali pe na ba église na biso nzambe malamu oyo eza partout dans le monde église ezali fait pas dans le monde fraternité évangélique de Pentecôte en Afrique dans le monde fait pas ko ezali nde na Congo mais bisika ndenge na ndenge nete na Suisse bachaka fait passe kuna ezali nde na Suisse kuna nde na France kuna na Belgique kuna batu nyonso fait pas mobimba ezala bato oyo baza na Canada lelo epai na papa na biso machala bazali na mabondeli ezala ba oyo bazali na Belgique epai na papa Onya baza na mabondeli moko oyo epai na Jean-Paul Mouze na Suisse baza na mabondeli na France kuna epai ya papa na biso Séraphin baza na mabondeli bisika nyonso na ba province nyonso oyo ozali kokende ezala na Kisangani kuna epai ya mama Vicky ezala na Congo Brazza epai papa Laurent ezala na lobi bien mokili mobimba esika fepa ezali baza na mabondeli ezala oke na Zambie epai ya mosali na Nzambe Enoch Kabengela oke na Afrique du Sud esika mosali na Nzambe John Mary azali biso nyonso toza na mabondeli
Si j'ai besoin de développer par rapport à la sanctification, autrement les thèmes na biso ya ba bonde na biso. Si j'ai besoin de développer sur sanctification. Bazali ko développer ba sujet ndenge na ndenge oyezali ko tala makambo etali sanctification to ko petolama. Moto ami petola na mulimo, ami petola na nzoto, ami petola na makambo nyonso. Deuxième to sous-thème mususu ezali po soki moto apetola me akomi face à face na Nzambe, porte komi ouverte na ye na Nzambe. Nzambe apesa makoki oya koya akoti afongoli pona évangélisation, afongoli pona développement, afongoli pona tena social. Nzambe apesa bafongola wana nyonso. Ndetala thème na biso yango wana. Message ni ko pesa na bandeko o balandi o bazolando siko à travers le monde parce que biso bomoko amboka tozalaka partout dans le monde, au Canada, Suisse, partout bisika sozolo bana message ni ko pesa na bandeko oyo ba Hollande à travers le monde bandeko oyo fait pas à travers le monde. Nakoloba na bandeko tozali moko pela moko nkolo na tata bazalaki moko. Tolanda emoniseli ya mosali na Nzambe na kati na mosali na ye oyo apesi biso. Mais sanctification o nazali kosenga awa message na lingi kopesa yango oyo to mi petolaka tango nyonso to mibizalaka petwa tango nyonso tozelaka kaka teke motambwisa ye apesi nde biso to mipetoli to mipetolaka mpona événement songolo te to mipetolaka nde tango nyonso mpo kozonga na mwana na moto toyebi mokolo te toyebi ngonga te Nzambe azala na biso elongo mpo mokolo wana tonetwa na ye elongo tokende pona libela ofana na ye na lola. Merci pasteur. Mosali na Nzambe merci. Merci. Biso simbaka Yesu yakaka talaka ndenge ba mama baza kosalaka bataka yaka papine fotokei yaka ba mama nde baza kosambolaka yaka bien baza koponaka kaka bana poto oyo ezali direction générale ya église pe pakonza nzambe malamu omoni bamama baza kosambela lukelonga Yesu yango baza na mama Doris Malomba attitude ya prière bien lambala kioko système aveye boza komona bapara munoko tosambelaka Yesu nde fin Yesu nde suka makambo papie po bilili balolaka totalaka balutaka totalaka awa église pe pakonza nzambe malamu toza koniata satana singala kingo azopema te lelo tolalisi satana te frappe la frappe kutu mobimba diabula kopema te papie po musala kitoko bomoko ya mboka Kinshasa mpe baza komona kaka satana frappe la frappe apesa mibutu mobimba ndenge azala na pena ya ntongo mawa plein bokomona ndenge akovimba biso bomoko ya mboka toza kotambola kaka na kati ya basantu oyo eza chaîne mare chaîne ya basantu soki baluka tokendaka yaka papier fotambolaka bato baza kosambelaka omonaka pena nde baza kosambelaka satana awa tokanga ye kati na ndenge ya filme ndenge na fcm no bana poto biso awa toza mpena bapriere oyo tobandaki lelo le 2 le 3 le 4 nde tokosilisa satana mpena na miniti oyo mawa kuna aza kolalaka te mpo moto aza kozika aza kopelaka seki bino tokozala mpena intégralité image bozango la 3w bomoko ya mboka.com papier fo bomoko ya mboka Kinshasa tolela merci bria ya moyini satana mpe ya mokonzi na molili mipepe mabe nyonso ekotambola na ntango oyo ila kaka pona ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano